Mbote bandeko, mbote bisika nyonso bozwami, et encore une fois de plus, bienvenue na chaîne Nabiso. Yo pendeko tomber pour la première fois, au s'abonner et ko sala malamu mingi, au partager, au liker, au commenter. Ainsi de suite, merci encore une fois de plus. En tout cas, bandeko, il se passe des choses dans les réseaux sociaux. Oh, ba page, Facebook, na TikTok, na YouTube, il se cache des choses. Il se cache certaines réalités, bandeko nanga. Okoki komitu à la fin, mais où allons-nous? Il y a de pages et de chaînes. Torotanyon son sac mon côté. Il y a de pages et de chaînes. Oyo eza éducative, oyo eza na pour na divertissement, information, ainsi de suite pour na kolamba, ba makambo ebele bazosa makambo malamu eza ebele. Mais également il y a de chaînes topé ba page oyo c'est spécialisé na ba insulte comme le cas otozana yango na mukona biso ya lelo na réseaux sociaux oyo bandeko soki balobi penza parmi biso ba animateur topé ba abonné ba to bombate ba brebi galeuse bazanga kate ya malamu baza ya mabepe bazali mais soki ba mema biso nyonso na consultation chez un psychiatre ebele tokozonga ndakute bandeko nanga bondimelanga ebele toza ba malade toza ko s'ignorer que nous sommes des malades po mingi baza totoza na ba trouble ya personnalité de sérieux problèmes liés na l'image de soi, l'image qu'on a des autres, na tout ce qui se passe autour de nous, sur des événements. Parmi biso, il y aura de personnes au bako tikala na ba hôpital bako retenir bango parce que ce sont de malades. Et parmi biso, il y aura de narcissiques, ba antisocial, ba bipolaire, ba to bazana ba irresponsabilité moko démesurée, mépris, ba manipulateur, ba kobima. Donc, de personnes, il est là pour manipuler des autres à de fins personnelles, de personnes à la recherche d'attention, ba comportement moko impulsif, moto mobimba salaka ka motema moto, oh sentir que mutu o à l'intérieur na kati na yaza na kimiate mutu moko alukaka affection mutu mususu komona ye aza tellement soumise à un point azo banga soki asali le contraire bako rejeter ye azo luka attention azo luka amour akomitika ba dicter ba commander ye azo banga ba bwakisa ye en tout cas ba makambo nyonso ba trouble wana soki babal mema biso pa psychiatre bandeko nange belé tokotikala parce que nous sommes de malades. Ndeko na biso tozomona na ba image oyo ye na ye moko en tout cas plusieurs caractéristiques oyo penzeza na ye. Parce que elle laisse apparaître qu'elle a un problème sérieux à trouble la personnalité. Elle a du mal à établir relation tout autour d'elle, voire même dans sa propre famille. Elle a des problèmes. Autour d'elle, chez des amis, des connaissances, elle a des problèmes. Depuis le mois de janvier, dès qu'on a pu moi aussi a créé une page Facebook au nom de Toto Lala. Page Wana matin, midi, soir. Elle passe en revue la communauté congolaise à Londres. Ce qui a calculé yo, mobali na yo, na bana na yo, ako sokola bino sur tout le plan. Ako finga bino de A à Z. Ako bimisa nyonso o eza na kati ya motema na ya ko sanza yango likolo na yo, abima na yo, relation amoureuse na yo, situation maritale na yo, maladie ya bana na yo, ako sosola yo de A à Z. Ndeko na biso. Akofinga tellement tu te demandes à la fin mais na sali nini akofinga na ba belle famille na mobali na bana na yo bana bazobela bana malade akofinga na ba maladie ya bana et pourtant elle-même à la maison elle a aussi des enfants malades mais azomona o yayete mazo finga ya baninga en tout cas a créé des ordres ba conflit entre batu ba amitié et panzani ba relation et koufi ba famille et panzani likolo insulte na ye parce que tu peux te demander mais makambo et komi pa na ndenge nini akokende na fête elle commence à vous prendre des photos en cachette pour que ayeba na ko balancer na ba chaîne na ye et ndeko na biso asalaki yango ndenge balobaka toujours 99 jours pour le voleur et 1 jour pour le propriétaire. Cette fois-là afingaki et aeko tomber na couple moko couple wana penza balobaki biso
tokotia paquet na biso en jeu likambu oyo il faut ezala dévoiler qui est derrière cette page po ezana batu bazala qui soupçonné na ville à Londres ba misusu ba fingami ba betami parce que bazo soupçonné bango ke bangonde baza batoto elala or que ye moko abomba maka ndenge balobaka toujours monter il en restera quelque chose ako finga batu nyonso à Londres mais ye a finga makate ça mettait déjà la puce à l'oreille. Il y a certaines personnes averties pendant le bas. Oh, batu nyonso ba finga maka mais ya finga makate or que c'est elle-même qui s'est cachée derrière et tango ndeko na biso a tiembongo en jeu parce que a fingamaki ba landeli ba to cyber harcèlement ba travailler là-dessus pour même quand on a l'état ba landeli pe ba eko tomber et pas ndeko na biso moi si que c'est elle qui est derrière cette situation ye muta finga kabat na page wana toto elala pour l'instant page et akangi yango pour l'instant likambo eza na justice alors en dehors il y a plein de ndeko na biso o asala ki ba recherche oyo il y aura d'autres personnes au sous ba komema likambo kuna po dossier et kende na niveau tribunal. En tout cas, c'est triste. Comme on a dit que moi, si boye. En tout cas, on ne comprend pas. Ce que azana, ndeko na biso zo senga penza azala suivi. Suivi moko penda psychologique est important pour elle. Psychiatrique d'ailleurs pour elle. Parce que aza malade. Vu ce qu'elle représente comme signe, elle est vraiment malade. Alors, merci à vous tous. À la